Le pasteur Bienvenu Messalin, un homme pas comme les autres, un homme à multiples dimensions. Pasteur Bienvenu Messalin, un opérateur économique de haut standing, un animal politique, un passionné de la culture et du sport. Cet homme d'affaires de haute facture s'est démarqué et excellé dans les affaires, notamment dans l'entrepreneuriat des infrastructures routières. En étant proche de la culture, un amoureux de la musique chrétienne, en sa qualité de grand mécène, il produisa les chantres de Ningonde pour la première fois que l'artiste se produisa en Europe dans une salle mythique, précisément à Londres, vers les années 1999. Avec son enthousiasme, il ne s'arrêta pas là, il produisa entre autres le fait Allé Moloto dans son album Jésus le Prince Glorieux, pour ne citer que ça. Avec son atout politique d'organisation et d'orientation, l'homme d'État assumant la présidence de l'interfédéral du Parti des résistances patriotiques, PRP en sigle, parti cher à Mosé Laurent Désiré Kabila en Europe. Du côté sport, pour valoriser la discipline des catch, il amena les catcheurs anglais à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Très intentionné à la situation sociale de son pays, la République démocratique du Congo, en ces jours, il créa une association dénommée les Amis de Bienvenu Messalin, conformément à la Constitution, à son article 37. Conscient de la nécessité d'unir nos efforts, nos expériences et nos connaissances pour construire un Congo socialement fort dans l'éducation, la santé et l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Bonjour, welcome Sibi, nous sommes ici en direct à la télévision, que Dieu vous bénisse. Alors, Lelo, Nazar Makamou, c'est petit peu choqué, Batina Oloba. Mais Nangina Loba, on a boité, pour y va l'appui. Ça n'a pas passé vraiment, mais à beaucoup de choses, ça n'a pas passé. Pays moko pauvre, Makamou, belé, mais bah dépense, yo salamaka boda les vides, mais ça n'a pas passé paiement. Alors, Batouana, Bazaïka, Loba, Liboso, Boye, Koloba, ah non. Donc ça ne sert à rien. Bon là dans une vidéo oyo bon na ozonga la bino siko bon mona tina bana ko lo balikambo na kuta na bino after this video. Thank you. Mbata en quelques mois depuis seulement le départ de Kabound, les amis, c'est les nouveaux riches. Je vais vous amener les adresses ici où Mbata est en train d'acheter des maisons comme des petits pains. Vous êtes là, l'UDPS, où Mbata trouve tout cet argent-là pour s'acheter des maisons comme il est en train d'acheter. Mbata vient à peine de remplacer Kabound. Mais les amis, vous savez combien Mbata touche? Mbata, comme vice-président de l'Assemblée nationale, touche par mois, comme émolument, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, 200 000 $ américains. Je vous regarde, je parle de 200 000 $ américains. Mbata a 100 000 $ américains chaque mois. Il reçoit ça comme prime de bonnes, des dignes et franches collaborations avec le président. En dehors de ces 100 000 de primes, Mbata a 55 000 $ de FCR, Fonds secret de recherche. 200 000 $ d'émoluments, 100 000 $ de primes de collaboration, 55 000 $ de fonds secrets de recherche. Seulement pour Mbata que vous voyez là. Et il y a une autre escroquerie, un grand pillage. Par mois, ils reçoivent 500 000 $ américains de Samalou Kondé. Je parle de 500 000 $ américains. Ces 500 000 $ américains là servent à gérer les députés, les humeurs des députés. Un pays en crise comme le nôtre peut-il se permettre de dépenser autant d'argent pour des individus qui ne foutent rien? Congolais, regardez-moi en face, est-ce que vous êtes fiers de ce parlement? C'est un parlement inutile, une scène de théâtre où les bouffons vont faire leur piterie là-bas. Il y a quoi dans ce parlement-là pour que la République dépense autant d'argent? Le Parlement, l'Assemblée nationale, les amis, est un organe de pillage de vos ressources. Les députés qui sont là-bas, qui ne foutent absolument rien, nous saignent. Le bureau de Mbosso saigne de l'argent. Ils pillent nos caisses. Le nouveau riche Mbata est en train d'acheter des maisons. Regardez son train de vie. Regardez ses coutures. Le veste haute couture. Les montres. Vous êtes là. Que je vais poser la question à Augustin Kabouya, l'ancien Kadhafi, vendeur de carburant, qui est aujourd'hui devenu aussi nouveau riche dans ce régime. Lui qui s'est attaqué à Jean-Marc Kabound, à l'homme du folklore, le très folklorique Justin Bitakwira. Qu'est-ce que sa grand-mère dit? Parce que lui aussi s'est attaqué à Kabound. Kabouya, Augustin, c'est le moment de dénoncer Mbata. Justin Bitakwira,
c'est le moment de dénoncer André Mbata. Mbata est en train de s'enrichir. Je prends le cas de Mbata parce que Mbata est l'incarnation de Kabound. Il fait du Kabound ça Kabound devant nous tous. Welcome back sur Welcome TV. Bomoni boyoki marambo nani. Comment on dit nani? Pero Louara Lobi. Dans la vidéo, est-ce que Marambo vraiment, is that vraiment un solo vraiment solo boy que papa Mbata bambongo toi so akani za bongo? Abi non, azana ba preuve ngabi so ba kangio lelo bon. Aza pe écouter okima. Pour les commissions que nous tolobi ba makambo ba kangio OK na tribunal yo o répéter makambo lo ba ki après la bongo. Quand Marambo yo lobi que non Mbata reçoit $200,000 ya ba émonument chaque mois. Donc, au lingasiko faut répéter devant les juges pour juger comment. Ah, mon asiko boyo là ça va preuve na yo. Donc, ninga lobi wana. Si vraiment c'est réel, bizarre solo, azana ba preuve. Donc, so ba bengi le lo ko paza okima. Aso na Tanzanie. Donc, akolo ba Mbata, papa Mbata o abanaye ko finga régime passé, bon ko finga tema abanaye ko critiquer régime passé ne ba piller mboka. Donc, aza papo abana le kana ba télévision ko le banding ba bane ko piye mboka poka kimuyibe eza ba makambo e bandana ngoka yi papa na bane ko le kana ba télévision ko le banding ni bane ko piye mboka siko ye moko papa na sikoyo a remplacer oyo muto Kabundu ba kangeza na prison sikoyo balobi ke azwaka et monument ya $200,000 chaque mois à part wana azwaka lisusu $100,000 na mois oyo ya ye ya confiance na président de la République mbongo ya zwaka à part pewana azana $55,000 oyo ya zwaka ya CFR wana fond soki ya nini wana ezara à part wana à part $55,000 wana aza susu na oyo eza su plus grave oyo elekelinga $500,000 vraiment bandeko nanga boyoki pewa lobiango azolo bango po ezosala pesa bango passe na kine $500,000 au azozwa chaque mois. Donc, et pas il y a premier ministre Sama Lukombe. C'est quoi un individu. Au hasard vice ministre de l'Assemblée, vice-président de l'Assemblée nationale. Individu moroka wana. C'est quoi escroquerie ezali et belé. Il y a batu individu basé belé. C'est quoi mboka et ko bongandenge. Cela veut dire papa Mbata pona yena anjo ya komi nango. Tellement comme akomi ko amassé bambongo yi mutabane ko loba makamba ka bongo sabanzela po ani nteko za bambongo wana no otonga bande ba tonga banda kuna zana ba preuve na zola na ndenge pewa loba ponga so kayenga na wala sabandi wana zo répéter makambo ya lobaki ndenge pewa lobi ke azotonga mais siko nazo pesa conseil na bambongo ba opesa yo ozoyiba note me ba opesa on ndenge makambo ngele kaka so ndenge le kaka kuna ebele wana zana presque Koko matana ba bon ça na presque et puis koko mala 1 million pe na nino na moi de total on a $500,000 $200,000 ça fait déjà $700,000 $100,000 ça fait déjà $800,000 $55,000 ça fait $855,000 $100,000 azala ba 900 de presque $1 million na moi azozwa parce qu'on a 1 million na so a sali 6 mois et sali 6 millions. Donc, à cause de ton année, monzela mo bo pa bongisi qui a repéré pembonga na yo. Pour nini ko sala ba bloko ba acte wana te ke ozobo lo tonga no banda ko. Ça non ma bête ko banda ko no tonga po ba te ba vanda o na ebité so za yo so ki banani. Ou bien pour na nini te ko so ma peka ka hectare ezebele na ba plateau na partout o so hectare ebele ozo za ba mbonga na ba ko pesa yo somba ba machine somba ba engin. Oyo bosala ngolo ko abukanga lozega ta sala yango lona ka ba masangu lona ba biloko lesa population et ozala une bonne idée atakutu soko zo sala biloko bongo ezamala bosala ka nengo wana bandeko nanga na mbongo bozo bon na ko lo ba ko yibate po bino mo nango bo yibate mais siko na mbongo bozo na nzila ya mabe na bungsa ondengo wana na mbongo bozo na nzila ya mabe ko leka suna TVT po so ba tuno question ko lo ba bien te pour ça ba nzela mabe. Un individu oso touché presque $1 million na mois na payer aux pauvres ndengwana. Siko wana yo kaka. Siko so totali siko ba président na bino ni ko ba mboso ezala combien? Ba musu siko boza donc mboka moko o tozolo bake riche na ba individu bazokota la politique pour na koyiba. Yango zo mona yo salanga mo pasi
tana mona ba remaniement zo salama na ki su bazo linga ba sala remaniement lisusu mikolo yo nazo comprendre est-ce que na mboka boko za la te que no bo sali gouvernement na bino pendant 5 ans ya pouvoir ya président de la République que ba ministre on peut ba vandi 5 ans siko tang bolongo laka mutu asali 2 ans bolongo do po tang wazo kota ya bike na yebite so na sala kombe de tang ya zo kota na zo kota ko yiba neti mbo nani oyo balobia wa papa mbata wana nenga koti na ta oyo etikali ya muke oyo po azalaki na déjà ndenga remplacer Kabundo oyo ako profiter dans eza soni na mboka ndenge wana bozo na bino monta bozo bambonga esala bino na soni so mote ozo ba ke mbongo nazo yango ezala mbongo ya contribuable ezala mbongo moko oyo na kokoka nanga ko justifier ngo bien te pozo ke ne bien te siko presque bino tubo andengwana siko ezala tina te mboka moko bozaka ba malhonnête mboka moko bolingaka kofinga metango ba ko cha ozo pozo yibanayo papa na so bomoni nenga banaye koloba pona régime passé la modèle ba banaye kopier yo lobi ke no so ba tieye donc a copié mais ba tieye botala ba vanti akimi télévision j'ai appris batinde ninga sikoyo que puis sur là o ya journaliste ba kangiye mais oui naza pour te que bakangi mais bakangayo parce que vous avez des choses au bolobaka et ça la passi na lobango à chaque fois depuis na banda ko loba ko le TV na poto na 2010 jusqu'à présent na lobakango bafingaka mutu oyo a dirijaka mboka te donc cela veut dire président de la République bafingaka yete balobaka pe mabe ya mutu a dirijaka mboka te président de la République aza mundinga na yote. J'ai suivi des vidéos où il y a sali yo sala des vidéos netinga des vidéos ah na makamutango président zaka combattant na relaxant ba popo ya lobaki non lorsqu'il est devenu président a commis déjà mis à part ouais ça makambo a commis ça bien aimé et ça makambo et comment même na Bible apôtre Paul lorsqu'il était arrêté makanga kiye sikota bakangiye abandi ko loba makambo devant le roi Agrippa abandi ko loba tanga abandi ko loba boba yebisa yo ozoye bateka oyo aza roi ya mboka na biso bia te bolimbisa na yebaki te po bible ezopekisa biso koloba mabe ya mutu a dirija mboka mais c'est ça yo ozomona président le roi muninga na yo donc tala ceux qui peut-être bango bazosala yango omoni kozala flatter ndeza mabe yango lelo koma na système moka bosolo ngolo ba bo flatter ngana zala nga muta IDPS te na kota pe IDPS te na e banana pe ndeni pe osimba te nazala baninga nanga baza ba IDPS ba banda IDPS banda kala ba souffre na IDPS bazala bango poste na kinité bazala bango kutu bazolela lela songa la kota na place abongo ndenge nini oh déjà bango mo kutu bazala bitu makuna bazobomana tout ça la présenté il a souffert pour l'IDPS il fallait ba pesa ta poste na kini rien tout ça la batebele badani lunga ba mina nga kenda kina beti rien baleke bele bosonga nazala nga muta IDPS je suis un pasteur na roté ya kabatu bo beta batu bo sala batu ba 20 pona nini kaka aboyi na ye koloba mabe ya mutu azo diriger mboka et ça normalité bo tshaka ngona mutu sangu yo sala bongo eza contre parce que ba tio na place wana okoka no pe ko sala malamu te koleka ye rien président banaye ko sala diplomatie na ye na banda bono fungola bino blomo makamba ta kuna bossa no nanu na fungola bino président sala diplomatie na ye aye na Londres awa alobi ke bana mulenga bazaba ndeko na biso bo buda bo yebite pourquoi lo babongo et tant que président de la République na yebisa bino na bato baza na ignorance na boko lo bake bato bazaba zoba parce que ignorance ça participer à muto azama yelete. Lorsque tu es ignorant, cela veut dire yebi rien ozana mayele te à côté wana. Na bato baza na ignorance. Na lobi na bongisi na bato baza na ignorance. Président de la République Ali, chef de l'État. Baba Nyamulengo bo mona bango na bapoto ndenge balelaka awa ke biso to bomaka bango. Biso to bengana katolinga bango ne bo mona ka balakisaka ba théorie na bakini wana ba okata bato ba mitu. Soko bango bayaka nango baloba ke za bango. Biso to yaka na makambo mobulu ko bunda ko finga ba futu yo bosali bo non bango bayaka nango na makambo na papier. Oui ba combattant papier bazali me baba na mulenga bazola sabitande ba bo mabiso tande ba benga na biso ba olinga biso te biso to kota na bamboka na banda boy ba koka na biso ba kota boy baza ko expliquer avec des faits. Bo siko ba mona siko président de la République aya devant pe mboka ngope awa na place pe makambo ngope zali
Alors, babandi amulingi babandi qu'on a bisoté bazaba congolais te bamo et ça qu'on pouvait balkanisation directe. Il faut que la stratégie wana andi babango tant chef à lobby bongo donc cela veut dire à bouki plan il y a ba ennemi no bazala ki nango na bato ba kotoyo pour baluka ba balkaniser mboka parce que président de la République devant le monde entier à lobby bazaba ndi qu'on a biso bazaba congolais. Donc au bouki yango mais ba peuple congolais mususu bazo comprendre même sous bazo comprendre pourquoi lobby bon. De la même manière, nalandaki muto Jilangi Alingesi, les États-Unis, avant de faire sa discours nae, yango moni ko na poto za bien. Ko vanda pe na poto na étranger za bien et ko koliso mayele. O koma na mayela bo moto o bando raisonner ndenge mona bato ya mokili ote. Po bango bazo raisonner ndenge mususu. Jilangi Alingesi étant que politicien a comme les États-Unis ba poser ba question pour bazala besoin ba investisseur ba ya. Investisseur a olingo kenete na place o déjà sangwe beba. Mboka na biso babiki ba bomaka batu mboka mbongo ya makila tout on a besoin que ben investisseur baya siko autant yo kende kuna tant ba tout na situation en guerre il faut aloba que notre za la guerre non aloba te donc lorsque Alingeti avec sa sagesse il a besoin des investisseurs baya alobi que na Congo to za na guerre te mais bota na ba réseaux sociaux de bafinga na meka ko expliquer ndeko moko a comprendre ngaka atenga la bi monezo comprendre ngate pourquoi pour premier matana ne karo tozalango yo zana province o ya Bukavu ozana Kisasa te raisonnement na yo eza ndenge moko te na ndenge ya raisonnement na nga o na zana étranger et puis na Europe place makambo zali place na zoyeba ke bangonde bazana besoin ba balkaniser mboka sikoyo soki mutu na bino Alingeti ake andimi yango azo prouver ngo bango ba mundela zwaka makambo na ba preuve tant o ya loba bango ta baba ma photo ba kanisa otala kutu Alingeta yaki awa imutai chef adima yake no guerre zakuna donc preuve ngo bazui bako zwa ba preuve sikoyo bino sikoyo bozo comprendre te pourquoi stratégie sali bongo pour déjà so peut neti ngana ko loba so tuninga Congo za na ndimaka te na bateza na guerre te na memaka bakatie na Congo bazo bateza na ngabeza na guerre te to kena bango to tamboli ba mona pe place ba boma mutu ba ba ko saka biso ngabi ouais ngabi il y a des parties oyo ba kufa o biso no su to za na souci nango bazo kufa pourquoi parce que na expliquer que ça bino ba impérialiste awande bozo lukande ko baby samboka na biso ko balkaniser pour na boyebo na expliquer donc ba kamsu mona lo bango ya te donc likambo za boye tant bozo mona ba okanga bato bakangi ba Jimmy bakangi ba Jimmy kitenge oyo bakangi na za d'accord te bon na za d'accord te pas côté prison ba bimisa mais faut ba yebaka il y a des secrets d'état oyo tu ne peux pas parler devant le monde. Les États-Unis ont un politicien bino bobo ba politicien yango monique ezaka bien quand tu es un politicien oyo tika na politique oza bien te oza muyibi oza flatter obana osala sala ba makambo oyo sepena ngo batute parce que oza politicien. Un politicien comme un sage, comme un mayele lorsqu'il devient un homme d'État, au long d'État politique, comme un homme d'État. Un homme d'État, ça moutou, azo sala makambu pour l'intérêt en boka. Tu ne peux pas passer devant la télé, oh le baba propos, oh ya banda rolo bana, oh na rolo bangoate. C'est grave. Si quand on va bengi ça, on a ba juge, ba répéter, yo la baki, banga ba sala bo, banga sala bo, les répéter pour moi. Exactement, juste wa oyebi sa yo, infraction nango. Si qu'on faut pas nous ça la ndenge wana. Donc cela veut dire oh eza na katonde nazo expliquer ba comprendre que eza ngonde eza état de droit état de droit lobili kambo oh et lésé mutu ba ko bengi ça devant la cour ba bengi so expliquer biso yo monaki place ba sala ki boy place ba bana me manini bo sala ki boy monaki place président sala ki boy si ko tangi yo ko expliquer au calé au kola mbala moko faut mettre boloko pour ça ma c'est qui parce que les choses au boloba bon fabricant les lots de ça to boité les lots régime passé Mouta baneko kamba régime passé il a beaucoup souffert parce que ba sala mascarade na kombo na ye baloba ba makambu donc baloba parce que batu ba na kanga makanga te ata lelo boloba ke batu ba kufi dans quel pays yo vandi bo président de la République razoleka yo okono kanga cortège kasi ba garde ko ba beta yot on va t'arrêter. Si vous avez la chance pour protéger, c'est mais si vous avez la chance pour protéger, c'est différent. Moutaza nenge. Le nom sou tokoli, bako beto kuna goja kambala mobo ko piqué qui se peut koufi. Donc c'est ça. Donc tu ne peux pas au téléma devant au Yazali numéro 1 à pays.
o loba makambo car lokola moninga na yo puis ça va na koleka bimisi ba biloko mobo oh non tala azo comparer makambo oyo Jimmy alobaki na makambo oyo président lobaka tanga zaka opposa mais maintenant il est devenu président de la République ba yebi sabino ndenge nini ba lobaka mabe ya muto adigizaka mboka te ba finga ka pété donc cela veut dire ndenge président yewana azo aokanga bino tout parce que président lobaki s'il s'agit que ba boloke tonda na bino ne bozo lobaka ba makambo et le tonda tu ne peux pas passer na babazuyo ba utiliser o ba no lobaba n'importe quoi okono critiquer régime nenga azolo baboy na lobinini régime ya régime ba miyibi na lobinini ba ministre ba miyibi yebani eza ba bloko yebani ba miyibi to balaksi bino ba ministre baza ba miyibi ata le msoko yinanga po lobiki na boza miyibi boyibaka naza ba preuve le so bo kainga na koloba naza ba preuve yanga bakomba bato yo bochakutu po boyibaka bambungu to mona yango na batanga wili bakonga to mona tata na lekana TV alekana TV aza menisier atongane baba école boye bozui caché na ye abi asela bilo baba futi ete mais bobini ça ba combien de millions boliambo boli bambonga ba ya ba do bozami yibi oh timba mindele ba yibi moi je ne peux pas accepter que no botambo na kimiyibi ndengwana nako linga ngote nako linga te que no bokoma le kwa kolenga yango bokoma ko boma vous préférez tuer les gens à cause de l'argent yango bomona ke les gens qui sont binoté parce que vous êtes des mauvais. Parce que si on a pembe na bino, vous pouvez vous mettre, mais aussi mater. Parce que ça n'a pas tout oyo, ma client la bango ça différent. Et ça n'a pas tout oyo, tu ne peux pas oyo ça la venti parce que ngane na loba parce que na a besoin peuple na biso comprendre que quand mutaza présent mboka, ata bozo mona on sala mabe, bo prier pour na ye, ata bozo mona on sala mabe, bo yeba ke azala ba entourage à mabe. Bongo, ba protéger le président de la République. Sauf de l'ingimbo qu'on a bu ce bonga. Tu vas dire que protéger le président na biso. Tu vas dire que le bamakambu ya bien pour yé. Bon, mona, nzamba refonga la porte. Parce que Bible est commis en gona Timothée. Balobi que soki bozo loba mabe, bozo kumis, bozo loba mabe, ya bato ba diriger mboka. Et surtout dans le bango la président de la République. Vous amenez la malédiction dans les pays. Vous comprenez? Donc, bateau va mener la malédiction dans le monde. Ça bino. Bateau va le mabe. Il y a un président de la bino. Bateau va mona que le président sali discours à l'obit. Attends il n'a que non. Bateau bazo ko boma biso bazo bebisa biso. Zaba Rwandais. Il a dit ça dans son discours. A bombakite, à l'obiango clair. A ce que vous bêtez ma bok. Non. Bateau va se payer parce qu'il y a des choses au bakena rango ndengazo ke de bon. Ndenge zaboy. Bama kambozo salama ngana zala ngamuta IDPCT, personne m'a donné l'argent pour na lobele la ye. Personne aussi a pesinga pour na ya loba makambo ya présent non, mais nazo pesa conseil parce que commence à arrêter beaucoup de gens maintenant parce que pour bazo yebate. Puis bakangi muninga yosko bano la sasu ba film ya kala président le barabo. Non, a master na ote a muninga na ote ali chef d'état. Et tant que chef de l'État, il faut à mériter au babengi respect na honneur. Yango na zolo bake, il faut to kola, to za la bateau yo, to longa étape ya za la politicien, to za to comme une étape ya za la haine d'État. Na yebi que dans la Bible, la première des choses, tant que combo ya sagesse et bimaki, ezalaki pour na construire. Bible lobi que non, tant on a sage, vous construire. Tu vas construire mboka na biso, na ba conseil ya bien, ya ko loba makamba bien, ya ko sala makamba bien. Na tiki bino nzambe makambo ezebele na so na bino so the next time. Thank you, bye bye. That's 6 minutes is a lot. It should be at least 5. Yeah 54.